Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Bon dimanche na bandako na bino bisika nyonso bozi occasion ya kolanda KNB News, première chaîne ya télévision oyo ezali kopesa bino information en continu kasi na lingala tolobi télévision sans KNB ezali Nintendo, internet sans KNB ezali nango masapo nge oyo bomesana koyoka kasi information ya solo. Si tu veux être informé na ndenge ya solo na lingala to pe soki guerre moko bimisi koyo bo bimisa édition moko oyo ekoko bunda na ba chaîne ya bamboka misusu boko bimisa KNB po tout cela rabino musala kitoko. Lundi, tolakisa kibino assassinat ya Luka Atanasio, ambassadeur ya Italie na République démocratique du Congo, et les Kanakibongo na Nord Kivu pe ministre ya affaires étrangères a pesaki message pour le élément autolexia lundi. Luka Atanasio, ambassadeur italien en poste na République démocratique du Congo, a confié mokolo ya lelo lundi na Goma. Ba source médicale, diplomatique et sécuritaire ezali ko confirmer nouvelle yango. Diplomate azalaki na kati ya convoi moko oyo ezalaki attaqué lelo na Tongo na territoire ya Nyiragongo. Azalaki blessé par balle kasi tango ba memé na hôpital ya Monisco et sika wapi akendaki ko kufa. Ba même source ezali ko confirmer pe lisusu liwa ya garde du corps na ye pe na oyo ya chauffeur ya PAM. Bango nyonso bazalaki na véhicule yango. Ministre des Affaires étrangères Marie Tumbanzeza azali indigné pour la meurtre ya ambassadeur ya Italie Luka Atanasio mokolo ya lelo lundi 22 février 2021 lors ya embuscade moko ezaki tendu contre convoi ya programme alimentaire mondial PAM pembeni ya Goma na province ya Nord Kivu na Est ya République démocratique du Congo na kombo ya gouvernement congolais. Asalaki message moko vidéo oyo ba publiaki lelo après attaque yango oyo azali ko promettre que République démocratique du Congo a commettre nyonso en œuvre pour na ko découvrir nani azali na base ya ignoble meurtre oyo uti ko salema. Alobaki boye il y a à peine une semaine azalaki na bureau pour na ko inviter biso to kende ko participer na G20 na Italie ndenge ministre ya affaires étrangères alobaki. Chef ya diplomatie congolaise a présenté na kombo ya gouvernement congolais ba condoléances na famille ambassadeur na gouvernement pe na peuple italien nyonso pona perte oyo ya munene. Plusieurs voix ezali ko telema pona ko condamner meurtre ya ambassadeur oyo. Pe bazali ko rappeler nécessité ya ko silisa insécurité na parti wana ya République démocratique du Congo oyo ezali en proie na ba conflit armé depuis plus de 20 ans. Luka Atanasio azalaki âgé à 43 ans, pe azalaki ambassadeur na République démocratique du Congo depuis octobre 2019. Après kokoma na République démocratique du Congo 2 ans plus tôt en tant que chef ya mission. En tout cas, tokosenga na bakonzi ba chamayele po makambo ya boye na Este et Sila. Kinshasa, il équipe partout. Mardi tolakisa kibino ndenge nini président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na madame Denise Nyakero Tshisekedi bakene kotala mwasi ya Luka Atanasio awa na Kinshasa pe tokolakisa bino ndenge nini bakino ba déplorer le fait que ndenge ambassadeur akufi batebele bazali ko pesa ba message ya condoléances pe ko déplorer kasi congolais akufa chaque jour na Est muto asala ka eloko te kolanda ba élément oyo ya mardi. Kokabolama mokolo lelo au couple présidentiel va rendre visite na famille à feu ambassadeur Italie accrédité na République démocratique du Congo au azalaki assassiné lundi 22 février non ya Goma na convoi ya programme alimentaire mondial PAM. Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, accompagné la première dame Denise Nyakero, s'est déplacé qui personnellement pour consoler la famille à Luka Atanasio, ambassadeur italien au Azalaki, assassiné Lobi Eleki. Présence na bango ezali reconfort monene pour la famille na bazomi na Kinshasa, pe communauté italienne mobimba. To noter que
kaka mardi à lelo président Félix Tshisekedi atindi une partie à cabinet na ye na Goma kuna na Nord Kivu pona kolandela évolution enquête oya sengaki ba fongola uta lobby pona ko identifier ba acteur ya crime oyo. Na ngambo mosusu président atindi délégué na ye na Rome na message ya ko transmettre na homologue na ye italien to noter que ambassadeur italien accrédité na République démocratique du Congo Atanasio azalaki assassiné lundi 22 février na matinée lolo ya Goma ye chauffeur na ye na garde du corps o bazalaki bongo na convoi ya programme alimentaire mondial. Sango oyo pesi mawa pe batu nyonso batelemi pona koloba non na insécurité ya est na République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Bakoki kolandela na bango puisque mon présence ya mon travail na mboka na biso ya zali noti azo représenter mboka na bango epa na biso akufi bakoye batongo tala ata ba bibembe na biso moto akufi fo basala autopsie ba yebe eloko nini akufeli mais bango bazala raison ya kolandela liwa ya moto na bango mais bakoki kosala ngo neti pression na mboka na biso te ou bien basala ngo dossier ya monene ou bien ça l'indépendance puisque monte na bango puisque il y a des milliers de Congolais bako faka na est pour nani ba vetela bango ndanga te basala yango Congo eza pays souverain likambo mona ni to kolandela ngo petit à petit to fait ce rapport un point barre justement biso ba Congolais toza lokola ba bête noire na kati ya Congo donc mutu nyonso to olinga asaka na Congolais mais mutu moko ya mukie ata angolais moko so akufi ekosala soulèvement po bayebi que non Congo est un pays faible mais nous ne sommes pas faibles ye akufi aza mutu oyo bakufa kuna une affaire toleki to battre record ya guerre mondiale na RDC na oyo bakufi siko biso toza batu te kaka mutu moko ala nde mutu aza mutu koleka batu nyonso to ngai pasi po tout d'abord mboka ezotambola malamu te makambo nyonso tout rien ne marche bandeko na biso bazokufa kuna na beni butu moi mindele balobelaka yango te mais soki oyo ya bango akufi ale mboka mobimba bacommunauté internationale base soulever bo batala nano mpe bandeko na biso oyo baza kokufa kuna di jour na beni na Goma bango batalela yango te mais oyo ya bango batelemi ça fait qu'il y a un problème toza toujours na sous colonisation ya mindele ya ba occidentaux. Alors ce total bien ba mindele ba sara na biso ba noir trop po ya za ambassadeur na kati ya capitale bon comment que se retrouver kuna na est kuna déplacement même ministre na biso intérieur aibi déplacement à la quitter bon le ko la coûter na ambiscade kuna alors bon soit ba sou ambiscade poser na nini pour coûter ambiscade mais tandis que kuna na est ba dozo kufa chaque jour tout le monde a été bango wana ba tellement ba décailler que non comment no ba kufa kuna na kati ya est kuna alors biso ba Congolais tout cas tous contre batika ba distraction ba même ba distraction wana. Non, il y a des choses. Il y a un ambassadeur italien, donc il a représenté Tamobimba. C'est différent. Na bande on a besoin de Congolais. Biso ba Congolais, biso des photos télé, mais pour bande on a besoin de faire na kata est. Biso des faut des gouvernements sur télé, mais télé mama kasi pour la nini toujours mettre au cinéma na est chaque fois depuis gouvernement Kabila ti le autre comme la Fachi. Alors Fachi beton ça l'effort asilita insécurité na kati ya na est kuna. Mercredi tolakisaki bino ndenge nini ebembe ya ambassadeur italien ekomaki na mboka na yeba yambaki yango epai ya premier ministre na bango pe toyei kolakisa bino ndenge nini mausolée ekomi na accessibilité ya bato nyonso leka ndenge olingi baluka na nzela ya GLM kende kosala marche de santé nyonso oyo olingi aire nyonso respecte ka aire ya couvre-feu tolakisaki bino baelema wana mokolo ya mercredi. Depuis mortel, il y a ambassadeur il y a Italie na République démocratique du Congo Luca Atanasio Oyo Akufaki na Goma le 22 février 2021 na attaque moko ya ba rebelle na Niragongo na Nord Kivu. Cornaye ezalaki rapatrié na Italie. Ezalaki bongo na aéroport militaire ya Ciampino eza musikate na Rome. Premier ministre italien Mario Draghi nde ayambaki cercueil ya ambassadeur
pe alobaki kaka liloba moko merci pona musala osali pona mboka. Bolanda yango sans commentaire. Tokanisaki banquette oyo bakonzi ya mboka pe communauté internationale batie pona koluka vérité na likambo oyo eko aboutir pona kotia kimia surtout na libota ya ndeko oyo Luka Athanasio tika ete molimo na ye epema na kimia. Place ebele awa na ville ya Kinshasa ezalaki pona kokoma kuna ekomaki impossible accès ya population na place wana ekomaki lokola oye kosala attentat ndeti awa na mausolée ya Mzee Laurent Désiré Kabila mura oyo ezalaka awa soki omeki kokota malgré Mzee si akufa na ye kasi bango bakokanisa on dirait oye ko boma ye pour la deuxième fois soni pe mawa or que ezali place oyo il faut batika batu baya kotala héros national na bango pona koyeba histoire ya mboka pe histoire na ye et surtout que bana mingi babota misiko oyo bayebi makambo wana te metangu boye na ye sika boye amoni Mzee tango bozali ko expliquer mwana azali kokola na culture pe histoire ya mboka na ye kasi awa ezalaki soko meki on dirait oyo ko boma ba kondu nzoka nde ba kondi esengeli ba fanda pembeni pe baza na contact permanent na population na bango po bayeba kosala musala malamu kasi tala lelo oyo arrivé ya bakondi ya sika lelo ba décider ko longola ba barrière nyonso pe ko pesa moto nyonso accès akoma awa oyo pe alingi kozwa mwa photo azwa na ye photo lokola place moko touristique esengo po bafongoli biso esika oyo totambola tomikangisa ba photo ndenge tozosala réaction nanga ezali ya joie mpona komona ndenge place oyo ça fait longtemps histoire ya mboka ekoki kozala caché te mpona bana ya mboka ça faisait il y a de cela 18 ans tobandaki koleka awa na distance mais lelo oyo accès ekomi libre na moto nyonso okoki koleka pe ozwi ba image et puis ça permet que l'histoire ezala pérennisée donc réaction nanga eza ya joie koya komona place oyo ndenge nayokaki mokonzi ya mboka apesi accès ki ba circulation zonga normal tosepeli
et puis na lancé message na bande ko nga msusu ke ba ile kana bango za donc accès comme nango gratuit donc ko epexer mais les alliés sous théorie na yo week-end les qui sont ba image et puis OK ana sengo réaction na ngiza réaction sengo mingi po ça fait longtemps d'être ngabo na ça bâtiment fonction publique mais na tia là ko poussa des près à mausolée ou bien comme on a monument ya mokonzi na biso l'ancien président donc réaction na biso za sengo tout le monde qui a un changement au CP quand on peut si merci na mokonzi mboka parce que ngai tellement batu babeta ma retour mingi j'avais peur d'arriver même jusqu'ici mais lelo na sengo na comité na mausolée en tout cas na CP Awape à quelques mètres il y a palais présidentiel lobby ezalaki luxe pe kaka quelques personnalités nde bazalaki na accès kasi lelo ndenge bozo mona mutu nyonso a koki na yeko ya kofanda awa kokanga mwa photo na cadre ya souvenir mingi pe ba chauffeur ba sepeli po ba nzela ebele côté oyo ya boulevard Chachi efungwami po côté oyo nyonso nchofa soki omeki koleka na époque wana okolela mbongo ya versement po na bambata oyo kozwa okoluka nzela ya kokimela kasi lelo oyo esepelisi bakonzi kofongola ba esika oyo nyonso po na kopesa accès na population atambola na kimia nyonso na mboka na ye biso ba taximen ko tourner boye ezalaki pasi po le kana affaires étrangères embouteillage mais ko to komi mbalamo pour mandon et sengo makasi mbalamo GLM donc soyez la biso pena e kokusami merci pour notre papa président banzele belé zaki a okangama mais lelo au moins tozo le ka place bureau ya président ezali place mausolée ezali tozo le ka normal to sali 17 ans 18 ans to le karasu kotote mais ko sepela na Fati Béton ayeko lakisa biso nzelo yo ndenge ezalaki plus de chauffeur babanisika bayeba ki te kokota taxi on chauffeur tous les kanzelo chauffeur a habité kuna baleka te mais pour le moment tous les chauffeurs taximen ba comme le kanzelo ba comme mona kitoko ya nzelo ba comme mona plaisir ya nzelo souhait ya bakonzi oyo ya sika ezali ke ba congolais ba circuler librement pe na quiétude nyonso na chaque coin ya mboka na ye tokanisa ke motivation oyo esali ke ba longola ba barrière mususu e ko sala pe de sorte que e pousse la population pembeni ya bakonzi oyo bazali ko diriger. Est-ce que ezali normal que likangu ozo kolinga ya mwasi ozo a charge ya famille na yo mobali et préoccupé ki biso bongo mokolo ya jeudi bolanda ba détail na reportage oyo. Na kala to bandaka komona ba parents ba bandaka kozwa charge ya bana na bango à 100%. Mais lelo na kin ba parents ba koma ko dépendre na bana na bango ya basi. Ata mwana azosala te akoki kozwa mbongo epai ya likangu na ye po asunga famille. Na yango biso magazine KNB to kitaki na terrain po na kotuna soki ezali normal que couple o nanu babalani te mobali azwa charge ya famille ya likangu na ye. Oui, ceux qui m'ont allé, surtout ceux qui ont souffert, ils ont difficulté à m'embêter, n'empêche qu'il y a comme obligatoire, ceux qui sont légitimes, ceux qui ont des familles, là, ils ont obligatoire, mais ils ont la volonté. Mais ceux qui sont obligatoires, ce n'est pas possible. Les parents ont été pas tellement, mais moi, on a charge la famille, qui fiançailles, qui chérie, en tout cas, ils ont raté. Ils ont raté. Parce que mon balouana, est-ce que la série va pas la moi la bino? Il y a un amour comme intérieur, les parents sont responsables dans le bas. On a raison pour que les bonnes amènes. Na mutoro la ngai na komete ke e ko na mo ke lukina mambo wa ila ngai la lingi maboko. Bon ça ke zomba mo azali ndoki. Asa mo a manger. C'est relaxé facilement bien malade na peut ça moi facilement. Kingai parents na comme irresponsable na ko supporter moi na ngai te na ko mo ke lukina ngambongo. OK devant ça biso ba parents to les sabana biso to la sabango to nourrir ba 100% tant sabango. Pour que les bébés ça batou abamba bien à supporter nous qui fiancé toi qui chéri moi les rombo parents oliaka et bien fiancé à charge à les parents non on venir ils a faux pendant faux en fait ils ont vraiment la sincérité que non soit disant mon bal qui toujours un bal à cachette en dehors de la famille
azwa charge ya famille na nga eza vraiment ya sens te nga fa accepter jamais le kwana bon d'ailleurs biso bafille toza bamarchandise te quand même baparent basala bongo c'est à toi yaki ozwa décision enonga aza marchandise te akendolika bino mobali ando gérer bino tout ça donc conseil baparent na vraiment bazwa conscience ya kogérer bana bon mpo bana bango baya bamarchandise te un jour nzambe akosunga mpe bana na bino bazwi libala bien bakosoutenir famille père mamuni lelo bana nga likangu na ngai likangu mwasi na bali te likangu nakozwa charge ya famille na ye ese na sens ataki mona kuta nozana mbongo na pasi na mikutu ifo nakosa kosala ebele mpo napesi ye mwa elo mobo eboside nazwa famille na ya charge d'ailleurs na mikutu esimba te basala yango te qu'est-ce qui peut vraiment sa vie non qu'est-ce qui peut me trouver là hein likangu donc nde bezana bovivre nanu bosala no test amoureuse sona oza charge ya famille non mpo nga bénéficie nini soki oboyani no un jour ke ngana toza lisusu te moto ngam na pede na monde ya relation tomo vivre gagnant mpe seloko zeloko kosunga ezali nango mabe te soki mobali alingi mwasi na ye makasi pe famille na ye eza na pasi eke ye aza na mbongo akoki na ye kosunga bango kasi baparent bakomisa yango obligation te pe batika bisenga singa ya salite mpo na komipesa valeur mpo kimakangu ezali nango libala te. Kinshasa eleki partout. Parents yo osengaka mwana na yo mbongo kasi mwana na yo asalaka te ezali reportage oyo to retenir pour na bino mokolo ya vendredi bolanda ki yango bolanda ba détail. Likolo ya pauvreté na ville province ya Kinshasa ba parents ebele ba perdra valeur na bango pe autorité likolo ya bana na place ala kisa mwana nzela to pe orienté ye okokuta parent akoma na ye sous responsabilité ya mwana oyo kutu asalaka eloko ya malonga te yango motuna etunami est-ce que ezali permis na parent asenga mwana mbongo alors que azali conscient que mwana wana asalaka mosala ya malonga te to pe azali na activité sur te na mboka na biso lelo ba parents bakoma na désertion à cause ya l'état premièrement parents za la mosala efutaka bien te aboti mwana ne ya mwasi ya kitoko akomisi mwana wana 207 akenda kolukele mbongo po ye papa aza na makasi te pasa oza mbongo ezata osenga masanga te ndenge nini mais na parent ya solo oyo aza responsable ya solo akoki esenga mwana eloko te aosenga mwana mpona ye mpe motu fo charge ya mwana na ye mais lelo lokola crise bafutaka bato bien te bamisala eza te bana nde bakomi basujet en tout cas nakoyebisa bandeko wana il faut totala lobi na biso lelo toyebi te lelo crise ezali mais crise eza nango kimobola te ekoleka na yango donc parent efazala conscient yebake nazoprépare mwana mpona lobi soki otindi mwana na kindumba lelo ese elobi mwana okontinue kaka na kindumba soki otindi mwana akende koyiba lelo ese elobi mwana okoze kaka na koyiba il faut tosala effort tozwa conscience tozongisa bana na nzela ya malamu ezala nzela ya kelasi naa na bana mibali oyo ya ngai nyonso tu nasupportaka bango lokola tata ndenge asupportaka bana na ye okoki kobima te soki nayebi te ke yo bimi okoki mpe kolala libanda te d'ailleurs après 19 heures epa na ngai soki ozongi ngai nao tokobunda parent oyo aza déserteur akoyeba biloko wana ndenge nini désertion euti pa l'état te l'état azosupporte bato bien te parent aza na mbongo te akoyeba ndenge asomela kutu nguba ya pepo pasomela mwana eza problème boko bandijadika 1000 fanda kosomba eza normal te nga kutu atanke parent ndenge na eza boye elamba kutu oyo nga nasombi te mona kokokota nango na ndako te bona osenge masanga ndenge nini eya normal te mwana oyo atangi classe asilisi classe abali nanu te asalaka eloko te nakoki kosenga ye asombelanga masanga te soki abala to azosala sava akoki kosombelanga masanga mais kaka bongo asombelanga masanga wana otinda ye na kindumba to akozwa mbongo wana papa aza na lolenge wana aza papa irresponsable c'est-à-dire quoi mwana mwasi que ce soit aza na 20 ans 25 ans 30 ans ntango aza nanu na kati ya ndako no azosala eloko te oza na ntango ya kosenge mbongo te
ntango ozosenye mbongo ozotinda akende osalaki ndumba azwa mibali mpo apesako mbongo alors ezali malamu te parent lokola nga oyo nayebi savoir faire et savoir vivre nana ntango te ma jeune fille oyo que ce soit âge ne na université nakende osenga ye kende osombelanga bière vraiment jamais baparent ndenge wana na koloba d'abord question ezali bazali pauvre mentalement donc nyonso wana epa na ye azotrouve yango normal mpo na nga conseil na opesa papa lolenge wana asala biloko ande wana te parce que ezokitisa crédibilité na ye baboti malgré mosala eza te toza quand même na maboko na makolo oyo tokodébrouiller nango malgré lelo basociété eza te mais na maboko na biso nzambe apesi biso sagesse intelligence toyeba ndenge nini tokosala mpo na koencadre bana wana poso totiki ndenge wana bana bakomata likolo na biso epuis bana bakozala bien te suivi mpe ya mboka oyo ekozala bien te parce que bakuluna bakozala ebele basi bandumba bakozala ebele c'est pourquoi nasengi na baninga na ngai bapapa lokola ngai ke toyeba komiprendre en charge malgré misala eza te tocensuré parce que biso nde tobotaki bana wana bayaki hasard te conseil nakopesa yango wana. Famille ezali cellule de base ya société kuna nde moto azalaka éduqué pe ayekolaka savoir vivre pe savoir être kasi soki base o ezali famille ba pesi éducation te conséquence multiplication ya ba antivaleur o tozali komona lelo na société pe sous développement na mboka na biso yango esengeli parents nyonso a lutter pour na bana na ye bazala le mieux éduqué possible. Kinshasa et l'équipe partout. Phénomène kobala ebembe, oui, kobala ebembe obotisaki mwasi kasi akufi otikala kobala ete avant bakunda ye esengeli opesa symbolique to pe obala ye tolakisaki bino yango mokolo ya samedi. Lelo na mboka na biso tokoma komona makambo ya kobala ebembe lokola te soki mobali abala mwasi na yete et que mwasi wana akufi ba famille ya mwasi wana bakosenga na mobali abala ebembe surtout soki babota bana batu oyo basalaka yango te ezalaka na ba conséquences ebele lokola bakobotola ye bana to bakoboya kosokola ye po malchance elanda ye na yango magazine Kinshasa na biso tokitaki na terrain pour na koyeba soki phénomène bala ebembe eza normal phénomène wana eza pire simple eza kindoki na kimutema mabe eza kimutema na surtout na RDC awa so tali babikolo neti bandundu bakongo na cité kana de bikolo wana phénomène wana likaka to na bikolo mibale wana oyaki na mwasi bovivre biso baafricain tobalaka aussitôt te ezwaka biso mwa temps vie ya badifficulté vie sociale tomenaka oyo tomenaka la vie quotidienne fo kosanisa mbongo na mwasi boza ensemble bovivre na bino mpe bien mwa moke emonanaka mpe parfois mwasi mpe akozwa mpe aosunga mpe famille na ye sans ke bobalanga mais comment se fait que mwasi wana so akufi baluka babalisa yo ebembe ezalaka ti wana ezalaki ndoki ese ebembe nyonso elali boye ebembe ndenge elalaka wana tozalaka nao na somo ya kosimba yango yo babalisa ebembe wana ezalaki ndoki eza juste te mais na ekolo na biso neti biso bangala boye eloko wana esalemaka te du moins bato bazopratike systeme wana kobala ebembe barevoir nanu du balobaka babalisa mutu wana mobali wana bana ke ebembe ebembe babala ebembe te mais quand même mobali wana mwasi akufi akozwa quand même mbongo ya enterrement akosomba cercueil à la fin de compte boluka bobalisa ye ebembe non babomisa place wana alaki mwasi te opesa mbongo na famille na bango mpe te ozo comprendre bon maintenant soki na mwa accident mwa boye par exemple azalaki na zemi akende hôpital zemi compliqué ya kufi avant ke bakunda ye il faut opesa mbongo nyonso tu ya libala bo soki opesi mbongo te bakobotola yo bana epuis bana wana baza makila na yo
et puis bakomatraite ndenge nyonso tu balingi bakolalisa yo nzala ovanda na place ya mabe bakopakula bipakola pakulama boye po epesa kaka méchant eza kindoki te mpona coutume na biso tosala yango. Anga chrétien, je trouve ça c'est ça normal po coutume exigeaka eza yango normal. Ça dépend ngai nde nayebeli makambo ya sa mokili jamais moto akobala ebembe te. Moi si soki asi akufi ça dépend moto akobala ebembe te akobala yango na sansa ndenge nini jamais ndenge akufi natikali na bana wana eza charge na ngai eza mpe famille ya belle famille bakomona bana wana parti ya image ya bana natikali na bango parce eza makila na ye etiki parce que nga nakobala ebembe te nakobala yango na sansa ndenge nini siko bana wana atikeli nga nakobala yango na sansa ndenge nini wana eza bazobalisaka kindoki nakobala yango te nga nakobala bano natikali baza vivant nde nakobala bango ke namona façon koprotege vie na bango jamais nakobala ebembe te wana bango nakobalisaka kindoki eza société eza coutume ifa balanga mpo abalanga te ntango nakufi ifa balanga obalinga lela esili soki nasoza mposa oza bana na ozwi bana na obali bango mpe. Phénomène bala ebembe ezali kaka makambo ya coutume eza nango kindoki te ezalaka kaka mwa symbole moko ya mukie mobali asengeli kosala mpona kohonore mwasi na ye lokola abalaki ye te. Bapapa bobalaka basi na bino ntango bazali nano na bomoi mpona koevite kobala bango ntango bakomi libembe. Kinshasa eleki partout. Merci pour la fidélité Nabino na KNB News première chaîne où vous allez continuer avec Sabino information en continu na lingala nano ezalate banda basalaka TV na mundele ke Amérique ke Europe et na Afrique tie comme na RDC Mobimba et na Kinshasa émission topé chaîne ya télévision puis c'est nos information en continu na lingala ya liboso yangoyo KNB News kasi awa na Kinshasa tozali koleka na Baraka TV à partir à 20h30 puis 10h juste na Show TV à partir de 18h30 puis 11h na Apic TV tozali koleka na 19h35 puis 14h juste na Access TV tozali koleka na 20h30 puis 8h juste na Magic TV tozali koleka na 19h35 puis minuit juste na Wemsa TV tozali koleka na 22h20 puis 13h30 na Tolérance 0 TV tozali koleka na 22h juste minuit juste 10h juste 14h juste puis 19h juste na Yoka Son TV tozali koleka na 21h juste 6h juste puis 12h juste bon continuer kolanda biso na chaîne YouTube KNB News pour landa en permanence au rater le côté s'abonner massivement de tozali koloba mikolo yo télévision 100 KNB ezali Nintendo pe internet 100 KNB ezali nango masapo lisapo nge ya Georges Mbanda awa ba professionnel basangadi pona kosela bino musala ya dimension o bozali ko mériter na ndenge ya makambo eza kosenga na nouvelle technologie na caméra o eza en face nanga ezala ki Hervé Zaka na mupandi boye ezaki Alpha Molenda soki na zongi boye na zongi susu boye na ningali susu boye eza bongo Timothée Kaembe. Merci na Nathan Siatawa superviseur qui rétro ya mokolo ya lelo ngai na ko continuer toujours ko garder fidélité na ngana bino pe souci na ngezaka moko. Tokuta lobby balobi na ganga te Magazino yeah magazine Kinshasa na biso réalité ya bana réalité ya bana kino